ingeta la famille, ingeta bokota. Kandenge tolobaka, biloko kitoko soki ezali, ekozala malamu bokota, boya, tolia ensemble biloko kitoko la famille. Ingeta ba makambo ekoti, ingeta kisongi matakita, ingeta makambo pe ya pasi pe mawa, ekoti na kote surtout ya ndeko na biso bijou la reine. Ka ndenge toyebi ebele ya batu toyebi bijou la reine, ebele ya batu to sepelaka na ndenge bijou la reine ajuaka la famille. Lelo toye lisusu ka ndenge toyaka soki ya kolobezali te, toya pe kolobate, mais soki ya kolobezali en tout cas la famille ka ndenge na lobaka ngamoko. Tokoya tolobi, tokoya tobeteli yango sete, tokoya to informer bino na ndenge moko surtout ya oyo tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde na système kaka ya Tokos. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya moi si et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation ka ndenge ezalaka na ndenge moko bien, na ndenge moko kitoko, na ndenge mwa ya Tokos bande kunanga. Gavker ayeli biso ba solution penza ya bien. Gavker ayeli biso ba solution penza ya kitoko mingi makasi. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker bande kunanga oko simba na yo mwana, na Gavker bota ndenge olingi, na Gavker makambo bien, makambo kitoko, makambo gu bande kunanga esi ekoti na ndenge boko ya bien penza mingi makasi. Pona mandeko na biso oyo bazo nyukwama na ba makambo o libumwe salaka yo pasi, o kutu moteme mataki, o kutu moteme kitaki, erozala bien la famille bobenga Gavker asungabino na oyo nyonso etali santé ekozala malamu mingi penza makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers abonnés, chers amis, lelo lisusu toyeka nenge toyaka na makambo moko ya kitoko, makambo moko ya gu, makambo moko mosusu ezo lelisa, mosusu me il faut ka tobete lango lisolo, il faut ka tobete lango sete. Toye lisusu lelo na ndeko na biso bijou la reine. Ka ndenge tobedaye bijou la reine ebele ya batu na théâtre na ba film na biso tobenga kaye kaka bijou la reine, mwasi nzambe, mwasi kitoko wapi na système moko kaka ya Tokos. Avant na kota na mamo zindo, avant na loba o nyonso e osengela na ya koloba, e ozala mwa bien na ya ko sensibiliser ba nego nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka émission ya sika, ba to sika pe ba kotaka.
yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya ba Linda bambote nanga na yemoko Madame Grace Mpoi na pesi bambote na mama Lisi Mpito ya ba Lisi bambote nanga kandenge zalaka na yemoko Mama Eugénie Zemanga et sans oublier Madame Madrine Mafuta na Madame Judith Diampo Visa. Voilà la famille. Kane to beta masolo, hein? Toyebi ke ebele ya batu. Toyebaka déjà dès le départ que non ndenge zaboye ndeko na biso Bijou la reine azalaka pire ya Belvi Kandi. Hein? Bijou la reine asepelaka na Belvi Kandi. Bijou la reine akotelaka Belvi Kandi. Ye azalaka na ye polele. Eza neti batu mosusu te ke non ata soki alingaka mutu omona komi kobanga pona koloba mosusu na koloba bongo peut-être na ba groupe mosusu ba obando benganga na obando jouaka lisusu te mais ye atiaka na makam nyonso polele mutu nyonso ayeba keno nga penza na Belvi Kandi nde likambo to ya kovanda to ye komona kande ko na biso kandenge to mona ki biso nyonso Ibutu ayaki tango Ibutu ayaki na ba makambu na ye ayaki na ba vérité na ye kande na lobaka toujours et encore que non tango mutu oloba ezalaka na ba makambo mosusu eza lokuta mutu alingi apelisaka moto mais ezalaka pe na makambo mosusu la famille ezalaka vérité hein peut-être boye bakate peut-être tango mutu akosilika ye kolbimisa ba makambo mosusu na mwa vérité ebimaka oyo ebele ya bato hein tolingaka parfois koyeba te ezalaka bongo bon toyeki komona ndeko na biso Ibutu na ba propos na ye ndenge alobaki parce que ye koloba na ye ezalaki que non aolongwa na ye aza lisusu famille libota te ake na ye na côté ya les Abakouk selon Ibutu siko na koloba na ye na ba propos na ye Ibutu ayaki alobi kutu ata ba Bijou la reine batongaka Belvi balobaka toujours que non Belvi yango apesaka bango ba rôle te bango bakotelaka Belvi bango nyonso na ba 7e bagarre selon Ibutu bayebisaka biso toujours que non il n'y a jamais eu de fumée sans feu tango tomonaka milinga c'est que moto na sese wana ezalaka soki omoni mutu aye koloba c'est que asi ayoki déjà ebele soki c'est que asi amoni ebele mais eza pe na bato mosusu hein soki amoni ke côté oyo balingi nga te akolinga pe abebisela baninga bato mosusu pe bazalaka bongo tomonaka omona pe bato mosusu asali na ye pe bongo asali penza bongo pour que yanga ebebi côté wana pe ebeba Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20
ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation na ndenge moko bien na ndenge moko kitoko na ndenge moko gu na ndenge moko bio la famille ba mapango yango yo ba mapango koteka la famille yango wana kande na lobaka nga moko toujours et encore ekozala malamu sombela bana na yo lupango la famille ekozala malamu mingi ebele encore ebele ya ba parents lelo to mona kaka mona papa ye wana ka biyenga yenga papa bitambola tambola papa ba voyage kili kili papa mata kita mama kutu koloba te bilamba nyonso asika ya lataka mais côté mosusu en tant que parent tobosanaka keno ndenge tozabo et tozana ba responsabilité oyo nzambe apesa biso tolinga te eza ba responsabilité nzambe apesa yo. Alors nga nasengaka toujours na bandeko nyonso balandaka Étoile Ines TV nalobaka toujours et encore ekozala malamu ata oza na se ya moi osala ba voyage na yo kilikili otambolaka mata kita mais ekozala lisusu malamu mingi kanisela pe bana na yo esalaka pasi soki omoni papa akufi mama akufi bakomi kotuna bana sikoyo komba parent bakufi bokotikala wapi to bovanda wapi omoni bana bakomi koloba toyebi te place nini tokokende kutu ndenge eza boye papa atikela biso ka mbetu ezalaka bien te. S'il vous plaît papa de partout olandaka Étoile, s'il vous plaît maman de partout olandaka biso na osenga na yo kanisela bana na yo ba mapango yango eye $750 ya pamba ba mapango ezalaki na ba 350 ebele ya batu babenga mama Étoile ebele ya batu basomba ebele pe ya batu baprometa na bango tala kaka oya 750 eye la famille tango pe kosila mosusu koya toyebi te prix kozala combien to profitaka tozwaka ba opportunité pona osombela bana na biso mapango ekozala malamu mingi. Voilà kane na obeta masolo ya Bijou la reine tomona ki papa na biso Ibutu ayaki na ba propos na yeke non ndenge eza boye Bijou la reine pe atongaka Belvi kandi apesaka ye ba rôle te ebele abatu bakoya kotuna nga mama Étoile sikoyo biti ya émission na yo lelo eza nini kane na lobaka Congolais totika kimutema mabe na ye penza koloba eza na batu mosusu bayebaka te omona parce que na kote la ka Belvi parce que na kote la ka Mams parce que na kote la ka Ursule Pechanga parce que na kote la ka Dinana cela ne veut pas dire que non parce que au kote la ka bango sikoyo ba se soumettre na ba loi na yo ba se soumettre na oyo lingi ezalaka bongo te. L'autre fois si je ne me trompe pas na sala ki émission moko ezalaki na bandeko mosusu babando tu na biso pourquoi tomonaka baby la donja te epa ya Belvi kandi na bandi na yaki na ba propos na yebisaki bino na sala ki analyse ke ba filme bakomaka etambolaka na ba rôle soki bamonike na filme mutu oyo akotisaka penza makambo ya kitoko na ba rôle oyo eza mutu kingandi baobengisa ye mais soki amonike rôle oyo ezalaka nango normal mutu oyo rôle oyo akoti kojouer yango te mais bakobenga mutu oyo bayebi ke akotisaka makambo. Il y avait un moment, si je ne me trompe pas, ndeko na biso Getty Lembe epa ya Belvi kandi ezana bata moko elandana kisoki ba film 6 mobimba Getty abando jouer na ba film wana et puis toyeki komona ta mosusu Belvi nini Getty abungaki to bando mona lisusu Getty te. Pourquoi? Parce que ba rôle na ezalaki te soki ye Bijou la reine asepelaka na Belvi à côté la ka Belvi ezate que no Belvi aza obligé to akozala obligé na ba film na ye nyonso abando tiaka Bijou la reine ezalaka bongo te soki tokota ta côté ya Belvi na ba camarades na ye toyebi ke Belvi kandi azalaka pire ya Marina Laba Belvi kandi azalaka pire bandeko na ngai ya nini ya Liza na biso ya Liza Queen ebele abatu toyebi histoire wana. Mais est-ce qu'il apesaka bango barole apesaka bango barole te soki barole na bango eza neti film na biso oya sika assumer tomoto komona Marina Laba parce que rôle na ye ezalaki mais soki rôle eza te parce que eza camarade na nga na pesa ye kaka ezalaka bongo te bandeko na nga eza musala ndenge eza boye Belvi kandi afutaka
ndeko na biso Bijou la reine te. Soki ye moko na ki ye moko kaka sepelaka na Belleville alobi keno nga na obando lobelaka Belleville soki ba invité nga na ba interview muto alingi afinga Belleville nga na okotela Belleville. Etali ye moko kaka eza bolingo na ye eza te keno parce que azosala bongo Belleville pe faut apesaka ye barole ezalaka bongo te. Kanenge ibuto alobi keno Bijou la reine kutu atongaka Belleville kandi Bijou la reine kutu boye boye. Na mokili oyo soki tokomi kolandela makambo oyo atongaki mutu nyonso na mokili asi atonga eza na mutu moko te oyo atonga moninga te na mokili oyo ndenge toza boye biso nyonso totongaka bato tozala clair tozala penza clair nga nalobaka toujours toya kopelisaka bamoto te mutu nyonso ataka ndenge toza boye ataka Belleville kandi ye pe atongaka batu mosusu ezalaka bongo c'est tout à fait normal bien que eza lisumu epai ya nzambe me bato ebele batongaka mokili oyo ezaka mokili ya kotonga ezala basala ya nzambe batongaka ezala banani mosusu omona mosala ya nzambe otonga na mondimi na ye te me ntango ozonga ndako na mwasi na ye bavana omonaki mama makambo wana mama asalaki to papa wana asalaki esalemaka te eza nini eza kotonga. Donc eza mwa bongo yango kana koloba soki réellement ye Bijou la reine atonga ka Belleville kandi keno Belleville kandi apesaka ye ba rôle te eloko na oloba kana Bijou la reine eza que soki rôle na yo emonani oko jouer soki pe rôle na yo ezali te moyen pe o jouer ekozala te eza musala kandi ndenge tolamukaka na batongo ke musala soki boss na yo chef na yo na musala moni keno moi je suis asalaka musala na ye kitoko ata soki musala epa na bino entreprise na bino bokangi ako recommander yo place mosusu je m'excuse pourquoi parce que ayebi ke moi je suis wana soki akoti na musala salaka mais soki amoni keno musala na yo oyo osala ye na miso na ye penza na kindenge ye azuelaka misala amoni keno okomi te osala yo nini akotisa yo asalela yo recommandation kaka parce que alingaka yo mais okoyebebisela ye réputation ezala ya bongo bandeko babilo mosusu fo tolobaka toyebi ke Bijou la reine ajouaka kitoko mais soki totali mingi kojouer place donc na côté ya bel art ndenge bajouaka soki totali bien na barole ebele place penza ya makasi ya Bijou la reine ezalaka te eza neti bayagabi parce que ko jouer na bango neti ya bayagabi wana eza ko jouer moko ezalaka ko finga maloba moko mabe siko na kilelo oyo soki otali bien ba film abela ya Belleville kandi eza ba film moko ezo edikaka eza ba film moko ko tikolandango na bana siko ba biloko ya bongo bazwa mutu non parce que ye pe aza comédienne parce que akotelaka nga na pesaka ye ba rôle eza bongo te ata kutu yagabi akotelaka mams. Est-ce que pas ya mams yagabi wana bengaka ye toyaki komona d'ailleurs na côté mosusu bayaki kobenga ye pa ya dinana nde abengaki ye na mwa bafilme moko boye mais il fallait komona bamaloba ya yagabi na bafilme otala nga kutu jour mosusu na otala filme ya dinana yagabi azalaki kuna na otala ngo na bana lobi nzambe naye kochanger directement bamaloba ya yagabi babiloko wana na kilelo oyo parents nyonso posa na ye eza ke bana balanda batala biloko moko oyo koeduke bana eza te ke biloko moko koya bofingaka bosalaka babiloko moko babilobaloba moko boye eza na sens te bato nyonso baobanga Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien
y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu.